Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango obomesana kozela. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino na oetali bongo victoire na oyo etali masolo ya francophonie ndenge elekaki na kati na mboka na biso pe meme na banguna oyo bayaki po ete baluka babebisa bango moko bamoni kaka ete moye basala eza te pe nzambe akonfondre bango. Bandeko babolingo ntango tolobaka ete Joseph Kabila azali ya nzambe tolobaka yango pamba te. Parce que Joseph Kabila babandi ko combattre ye depuis kala. Babandi ko combattre ye na ndenge moko bandeko. Mais Nzambe aye ko confondre bato oyo balingaki ko lakisa ete bangonde bazali bato balingi Congo, bangonde soki bazui Congo bakosalela biso eloko ya malonga. Mais bandeko babolingo kaka ndenge balobaka makanisi ya moto ezali ya Nzambe te. Ndenge kaka bato oyo bandeko babandaki koyebisa biso bamakambu depuis année 2001 ndenge babandaka koloba ba montage nyonso basala balokuta nyonso baloba mais lelo oyo bandeko Nzambe alakisi vérité na ye esika ezali bandeko likambo ya kokamwa ndenge nazali koyebisa bino boyeba yango. Lelo oyo bato oyo bazalaka na langage ya kofinga Joseph Kabila ya kolobela ye mabe lelo ba adopte langage ya biso ba oyo pe bakomi koloba ete batika président vanda na ye po to komona ke makambo nyonso balobaki bakoselaki na bato oyo babandaka kolobake aza mupaya oyo babandaka koyokela ngwanda lelo ba misusu balobi non en tout cas to komona ke moto oyo azali penza ya Nzambe. Donc président oyo ba makambo nyonso babandaki koloba babandaki kokosela ye. Bandeko oyebi soko ozali kokosela moto likambo soko zali koloba likambo oyo ezali ndenge wana te na miso ya bato po kolinga kaka po détruire moto yeba ke soki moto wana zana mabe oyo oza kolobela ete Nzambe akobanda kotindela yo kaka ba retour moko oyo kobanda kopesa yo échec. Ndenge lelo boza komona epai ya Ngwanda le Terminator. Bandeko Ngwanda azwi ba échec moko impossible. Ye moko tindenga azalaka wana aza kokamwa. Ye moko tindenga azalaka wana aza kokamwa aza komituna. Eske ezali penzali ya solo to ezali ndoto bandeko? Pe bandeko ba bolingo to sambela kaka tolo banzambe merci pona nini.
soki babiloko nyonso esalamaki boye te peuple congolais batu ya boye bakedeke bazwa bokonzi na Congo balingaki baya lisusu na baesprit ya mabe banyonga batu donc bayiba na ndenge kosakana te tala kutu bandeko baizali na poto baza ko parvenir ko escroquer même ba diaspora congolaise na ba histoire na bango lokuta oto na belema baza na zamba batu wana baza na zamba eza ko senga kolia na bango ba makambu ndenge na ndenge bandeko ngwanda za na radio na ye moko wa bandeko radio wana eza na mutu moko aza kuna na kati kombo na elibita na batu mususu bazali kuna oyebi ke bazalaka kaka soki basali soko omoni kaka radio wana ebandi kosenga batu mbongo o toza na batu na biso na zamba bopesa bambongo po toza kokende kobunda soki kaka batu basali bacotisation bandeko soki bacotisation bapesi okomona kaka 2 jours après boleka kaka na matonge bokomona batongo baza wana baza kolia bantaba banini donc basi bamonela mpenza batu ko bambongo yo bandeko msusu bakokaki kosala ata mwa bakisangala na bango bayeba ndenge nini bakokende kosala makambo na Congo bebisi yango pamba likolo ya bamakambo oyo ya lukuta topesaki bino révélation moko po ete bino bozali batu ya kolala pongi topesaki bino révélation moko tolobi ke tangu bobandaki kosala pression na likambo ya mbongo ya imperium tangu bobandaki kolobaloba tangu bobandaki kotombola mongongo bomone Tshisekedi akendeki asololi na batune bayokani po baya kosala gouvernement moko boye o basali gouvernement na diaspora o bandeko banome na ba ministre na ba député mususu bandeko soko tali ozomona ka ba comédie na ba comédie wana nyuso ezalaki po ba distraire bango batu bavanda kimia balobela lisusu likambo ya imperium te batuna lisusu Tshisekedi te mbongo ya bato ekei wapi omoni ndenge basalaki baje na bango yango na bandeko Joseph Kabila aza ya nzambe Joseph Kabila bino boza kofinga Joseph Kabila bino boza koloba bandeko makambo aza kosala na mboka na biso makambo aza kosala bandeko bato baza kovova lelo baza koganga batikalaki ta kopense na yango te bango bazalaki kaka soki koyiba mbongo aleta kosombela ba deuxième bureau bandako banini omoni pe tellement peuple na kolela na pasi bomoni ndenge lelo botikali ba malheureux ya na poto batu bakota na se mabele ndeko yozomona un fonctionnaire na tango deuxième république aza kosala bandeko après à un moment donné que moto azaki fonctionnaire kuna akufi tango akufi famille bakei na musale sika bando sala basenga kaka mbongo pona cercle ya pamba na mbongo bo bakilo kunde bembe musale lobike mbongo ezate bandeko est-ce que vous imaginez ba makambo lelo ke bato lelo balobi ba koma ba conseiller awa na poto mais il faut penser aux alakaka zoba po ndimela batu ya boyi tata na yo azalaki fonctionnaire asalaka quelque part boyebi ke papa salaka d'ailleurs kutu po na salaire to lobilate po babande pe komona na bango ba salaire yango te mais papa kufi bana bakei na musala balobi papa na biso akufi banini ezo senge bembe bima pona to somba cercle na ndenge mbongo to kendo okunda mais bazo yibisa bango ke na musala mbongo ezate bandeko wana il faut na quartier Tintsani ya makasi penza basala ba cotisation porte à porte pour baluka nini bakende okunda papa wana bandeko toyebi yango ba makambo eleki na deuxième république alors lelo bino penza bokoko koma penza ba conseiller na poto lelo bino bokoko bandeko yebisa ba congolais to sala bo ke bonga 32 ans kutu bo sali rien 32 ans kutu bo penser na ba peuple te nde seconde bo ya ko penser na ba peuple boza ko zwa batu lokola ba zoba ou bien ndengeni yango wana ezali mawa mingi ezali mawa bandeko ba bolingo na makambo to batu bazali ko sala awa na poto pona kolakisa batu ke bango nde bakomi ba conseiller okomona bangwanda baza koloba boye batu musu baza kobima tango kotala batu wana bandeko kaka batete ya bato soki azalaki mutu na tango ya deuxième république te okomona kaka ke azalaki na kati ya famille ya ou bien mwana ya bango nde lelo bakomi kosala makelela mais tosi totimbeli bango
Aussi to timbeli bango, bo banga na bino te bandeko, po ekomi moment oto ko chabango nyo surtout contre mir, to ko tindika bango na kwempe na mir ya mokonzo tunguruti bango. Bazala kuna. Bazala kuna. Balengi saka batu pamba pamba na ba titre zangati na au moins na général bino nyo su boza ko lenga. Au moins na ya colonel boza ko lenga. Ah, deuxième république vraiment makambato ba sali biso. Yango no moni nzambe ko retour na ndenga zong seli bino. Yango no moni lelo bo komi na ba comportement ya ko salaka ba makambo ya biso boye ezali nde ba kando bo bimaka bo tiki ba bien nyosu bo moni sko ndenge ni ya ko sala ezate. Lelo pe bo komi ko loba. Bo komi ko vova. Ndeko soko yebi kata ozalaka mwana ya ou bien tata na ozalaka na mbongo na deuxième république omoni ke masolo wana esili banda na okimia banda pe ko sala ko préparer avenir na yo ko banda ka ko compter ke papa na nga zalaki boye na kanda wana naza ko venger papa na ngai wana nde bozoba yango na bozo ko avancer te yo mwana ya oyebi ke ba papa na bino basala ki erreur oya na poto olio apprendre pour lobi ko ne kopesa implice na mboka yo tikali kaka na expliquer ba papa na biso batu wana bato bayele lo ba bibisi mboka kanda kaka ya ba papa na bino ndenge bazalaka batu ya ale bino bozaki bana ya baza ko mona bino na nini ale bokomi siko ko menasaka batu wa pona nini vraiment ezali mawa bandeko et puis naza ko yebisa bino ya solo bandeko nazo yebisa bino ya solo botala kaka na deuxième république depuis to banda ti lelo tala kaka bana onyoso to banda koyoko akenda na poto na bourse à l'état akenda kotanga bana ya wana kaka na bandeko nazo yebisa bino ya solo soki na 100% bano babanda koya na tango ya mobuto bayaka kotanga obobo tuna bango lelo okomona na kati ya 100% na okomona tamsusu 3% kaka mutu ba réussir oyo ke lelo ezomona na ke bavandisi mpe masolo lelo bakokokende opesa implice na mboka owana nyonso batikali basali rien babandeka kowelela babusu omwana ndeko na nga aya na poto aya kotanga banini bandeko oyebi ke basali rien soko otali bana yango nyonso to bazali ya bandeko ebele bakoma basula bakoma dépassé bakoma baescro bandeko na kati ya poto makambo nazoyebisa bino ezali vrai bandeko mpo nini bato mosusu bakokanisa nazali kofinga me naza kofinga te ezali nde réalité po congolais alingaka vérité te bandeko bana ya nyonso to ntango mobutu azalaka na bokonzi oyo babandaki kopesa bango babourse oyo babandaki koya na poto soki bateli na 100% ya bato wana oyo babandaki koya na poto 3% kaka bareusisa na makambo na bango 3% tozoloyebisa bino 3% oyo wana nyonso tu batikali bandeko donc basala penza rien on dirait babande koyaka na poto via basi kosakana na mbongo ya l'état banini alors que bana ya ba pauvre bazaki kuna kozwa ta bango bayaka kotanga na ba bourse bazozwa bana ya bandeko na bango bayepe basali rien bandeko depuis bana wana baye wana ba poto boyebisa biso nani yango bosu bomona ki na tangu ya deuxième république mwana ya aya na poto asali pe makambo azongi na Congo kuna pe botozo mona ki azosala ba makambo malonga nani ba bourse ya ofele ba mbongo ezo ya kobima kaka ofele okomona bourse yango baluka ta bana oya bazaki na besoin kotanga bakokende na village kuna bakeke kozwa mwana moko tanga mosusu azaki ne pêcheur banini bapese bourse ona mpona na ya na poto bomoni bino ndenge mpe bobomi mboka lelo siko bokomi kolakisa bato ndenge nini Joseph Kabila bomi mboka alors que Joseph Kabila aye kokuta kaka babétise na bino Joseph Kabila aye kokuta kaka baniei oyo botikaki na kati ya mboka pona nini bino bolingi kozwa bato lokola bazoba okomona mpe bangwanda na baza koya mpe baza kofungola monoko mpona koloba ngwanda yo benza koapprendre na bakongole nini malgré bapardon na yo olobaki anasengi pardon banime lukuto likotika te ozomona kaka ke aza koorganizaka babiloko moko mpona kokomisa kaka bato kokonisa bato mitema ya mabe mpo bayinaka bato lukuta na lukuta okomona tata monene na libandi na mutu me lukuta okondima te soki azolobako